ndeli lisusu na kobandela kango ti bakotya fin jour nyonso bakotya fin na filme na bango na kolakisa bango ke madame Belvika ndeleki bango na kokoma filme na kobakisa bango 2 épisodes na nsima ya filme na bango yaya wana na lobi na yango tozala awa na plateau bon ba ke ba jouera bien te mais kaka bino ba jouera bien te mais ceux qui va longo kuna ba ya ka ani pa na bino ukolo ba nini sur ça est-ce que si la da bimisa moto comme ni nani mutongo si la bimisa o to vendre tout ça la analyse comme ni nani ya kolo ba buti s'il te plaît kombo na nani bato wana ba ya kana bela production pourquoi faut comprendre l'homme ata joueur abeta na nzaki moni ata joueur abeta na mabulu ato beta na mana pour l'instant so za na Kinshasa ato na Congo ko convier kama zembi bato to ba mona ka pembe na sila ba enviera un jour ba le ka pembe na madame Belvika ya vous abordir tende ko na ngai bona ma botika la première tiliwa faut m'attraper et ça va pépinière si c'est formation ya si l'année première primaire tu n'as pas exemple mon temps c'est sa première tiliwa te attends tu es 6e primaire l'école 6e primaire puis 7e 8e bizarre problème te attends 8e problème te mais si l'année classe assez non ma bé te na niveau ya bela production à l'université de nani qui est pas ba couple ba écossais la biso émission ba lobi ete papa na biso Masumu de blindé oyo to mona qui est na tournage malgré tout film maintenant nous bimité to moni déjà azaki en plein tournage mais bino ba famille bota comme ko film na papa Masumu parce que au mona qui a s'affiché qui na mams est-ce mutu mo famille bota film papa Masumu azali ba coupe mbazolo bango kasi tu vas avoir ba confusion biso finga papa Masumu te problème ya papa Masumu ezara problème na biso ba artiste et comédien c'est ça oui problème ya papa Masumu ezara problème ku ya ba tournage te ninte papa Masumu ezara problème biso ba artiste et comédien ba comédien tout ya Congo ba senga kai atika NTPC ba tusu bazo ba kamba yango Obi biso na Congo to gina no lutte. Est-ce que peut que bela production dans le lutte na biso? Ya batu misusu ba ko silika na makambo yo te. Bon, ce qu'il faut batu ba silika. Lelo. To ko sa batu te tout ça clair. Pour nzinzinge zongelengi, batu ba zonga sa conscience à musala, c'est grâce à bela production. Ya na ngai. Ava bela production. Ozo mona émission yo choqué ba ninga misusu te. Na selo to jina sila. Avant bela production après bela production évolution nani ngo tango bela production bimide ti bela production ya lelo azalaki bien avant bela lelo za mabe condition le visa mabe a ko retourner ta ko évoluer te comme nani asala na zuma ba beta ba kichaka chaka lo ba ninga ba basala so ba beta basala mo ko ba mbongo le roi va manger. Voilà, Zuma fait. Comment le roi yé. Est-ce que Zuma comment le roi va si dans l'année le béni na yé ko zane mingi. Ya tika boyo bordi te. Na bibo. Ya le bande le roi moi so zana Zuma. Le béni le roi là. Ya on sko Zuma comme ko là. Zuma parce que comment le roi là yé si. Pour ba sala ka banalise trop. Et ça bon. Na cadre ya bijou alonga poni lien balia famille lien landa bon lien ibutu bena lien pena ya famille bela bondoki ko tolonga la lien to bela bondoki mutu nyoso ta rôle pour madame Belvika soko longo pe madame Belvika qui pas si là pour que ne soko jouer de en deux rôle c'est que na logique c'est ça lien famille c'est ça likambo c'est madame Belvika ndo banga est bon limsanga un jour moi là pas azala ingérer pas baba coupe pe ba finga ye ba batia miniature après film pas finga moi ya pona nini ya na ngai ba fingeli nini ba onda ba respecter ba tuté moi ba moni papa Masumu na ba ngoko a tourner ba s'attendre que après papa Masumu za ba moni sur premier ba tu soutenir mu ninga ba
Ah. Tozalo kanga mama so lelo. Boso ki ba bina ba papa Masuma zani ya bakuka. Obi? Ba boso ba lota papa Masuma. Parce que yana biso président Masuma rapproche ba comédien nyonso Congolo ko créer problème ba fingi yangwana. Ah, donc jour peut-être jour ba moni à s'afficher na comédien ma ou ba linga raté. Moi ce que mon analyse oya. Na logique. Autre na ngasko. Bon ba comme besoin de commenter si la sunga belle vie kandi na nini. Asunga yeti. Nani? Asunga bomba lo ba wabi ba yene mutazwa ka epesa sazalaka ko souffrir ine na groupe Simba. Groupe Simba yayi. Alobeli makambo ya nini boy bolobi o abwaki mbwakela bakoko batuni soki mutu jouer na scène est-ce que moi à ça la sous-explication exacte il faut kaka bino mona mbwakela so combien d'analyse on va ça pour madame Belfi Kandi pona ne madame Belfi Kandi le baraba blo na scène ah je pousse ni comme ça nerf tandi ah je me suis foulé na tout la papa on lui combien d'analyse va ça là mais ne pose ça mobile mais ne pose ça mobile oui ba miniature ba maïté là so le ba on va comparer ça on jouer likar et scène ah ba comparer na retard est-ce que yebi que lelo boye par rapport ya ba atelier nelo bakoma ko benga madame Belvi bakoma benga ye maman Malongi kasi te eza bato to wana bango ba amateur bato beli baleka na TV kwa ke ba yebi nefse au moins na internet bon to ba entre autres mutalo bango za zuma bia za maman Malongi bongo zuma mayele ah zuma mayele te mon dieu tika boye ko choquer pété aza ndeko no mobaliti papa na ngai est-ce que analyse zuma sala mamba lo ba muto mayela ko sala ba analyse zuma sala asa mobala ko sanya bitani kitaka taka na ye azobe azoyemba ya on a le bina ce que bengi Belvi Kandi maman Malongi eza mabeta voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Casse l'artiste, je suis Exode Mikibi. En tout cas, big dédicace, na ba union so o bazo vraiment temps. Yako landa biso, yako sepela na ba contenu na biso, yako sepela na ba émission ou bien musala o biso dozo proposer bino. En tout cas, merci beaucoup. Bambo tebele na bino nyonso o bo sepela na Exode Mikibi bo tiaka na ba commentaire, ba dédicace na bino ezanga kate, bo tala ka émission kino na suka oko kutaka ka parti moko boye. Dédicace na yo ezali. Voilà, j'ai profité pour dire un grand bonjour et big dédicace à la maman. Elle dit Mikibi, ma petite sœur chérie. Elle dit Mikibi. Maman, ya Ban Mibale. Maman, ya Brian Lusala. Et puis Beryl Lusala. En tout cas, Bambo Tebele et Païda Papa. Blondie Lusala. Et pourquoi pas dire un grand bonjour et big dédicace à Sarah Mamengi, ma grande sœur Sarah Mamengi. Moi, so ya Mwinongolo. Oya Boya Choko. Bambo Tebele et Païna yo. Bambo Tebele et Païa Christelle Mayaou. Ma grande sœur Christelle Mayaou. Bambo Tebele et Païa Laetitia LM Mokango et Laetitia LM Mokango. En tout cas, Bambo Tebele et Païna yo. Big dédicace na yo de la part de Exode Mikibi Moto Oyo Alingaka Dio ya Exode Mikibi a sepelaka na musala ya Exode Mikibi bino po bo sepelaka na musala nanga bo réagir. Voilà, je suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec 100 monteurs pour na bozo sepelanadio makasi yango nazo continuer ko lukasa monteur ko yakanae a péter la biso. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis avec 100 monteurs que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo Exode Mikibi. Oui. Déjà benanga na benga komo na mboka ndezala terre. Obenga kombo Black Line ici Mikobi. Wanoba Mikobi. Mikibi. OK, mbote na yo. Voilà. Mbote na manager Tigre depuis Texas. Mbote comme le manager Tigre. Donc déjà na pesi mbote na ba communicateur tout ya madame Belvi Kandi, ba défenseur tout ya mère donc ba soldat na ye, ba soldat na ye, de ba noko ba tonton tantine mbote na bino. Na pesi mbote na ba sœur na nganyonso ya théâtre, ba bala. Ba bala mbote na bino.
ba sœur à théâtre na boy nango yo osa à théâtre osa sœur nanga mais au bala na oto wela mbote za yote mbote na pesa ba sœur à théâtre babala. Ah d'accord. O babala lokola madame Belvi Kandi. Ah ya. So na repese exemple madame Belvi Kandi mbote na yo ba pe babala lokola madame Belvi Kandi mbote na bino. Ah. Bo ba sœur na lo roi ba Tegra. Tete. Ah, Tegra famille Bota. Tegra la famille Bota nganga kanisi a certete. Tegra. Bon mo moto comme la bangote. Qui pas balai non te? Et bon mo pas promettre na venir. Et ça ba oh bazo promettre na venir ça. Le bela ngwa les amna oh amna match sili. Ko na des sifflets bita beta. Ça veut dire pour wana mita. Oh match bandara. To ga ko sifflet to chaka to mona ga jouer à jongler match bandi. Quand to mona ga atteindre langu. Mais to mon ta poussa na ga na sifflet mo ya on les a mi-temps. Mi-temps déjà, il faut se préparer. C'est comme si on a continué des mi-temps, mais ce que tu as oublié, tu as match sili. Ouais, c'est Wallandina le Villa. Ah, ok. C'est est-ce que. Mais c'est ba moti na yo pe ekindaka nango pe pa banani ba bonbon. Hobby? Ba bonbon. Obali carrière de na vinini. Vinini. Abali ba carrière na vinini. O lobby basa la ba mama maba. Vinini o mama bandi na. Puis ba réalité ba bandi le théâtre. Ah ok. Continue no ba mbote. Donc mbote veneza na ba basio yo. Que na autant pour ça vient bien marqué tout a azape na tonton mobo un bon tonton no mobo ba promettre na venir ata ba zuite le lolo binza ba ko pambola mais ba se oza bina ira geta de l'équipe binombo tete ya ngam le lexela mo tante bo tante beso mo tete kasi so pesi ya tete mbote sani tete ngam le lexela mo tante ngam le lexela ba tante ya na ngai ngam le lexela mo tante eza facile te famille mbongo na yo achelo enveloppe bébé na predot ba dot kanga lupang o peut se fatia papa na fatia maman ba sangisi bébé na ba vesa kota papa ma puta kota ba mama na talelo kolema te kinga te 4x4 groupe électrogène na teva ya plasma électrogène teva plasma lo ba senga mutuka na passa vélo so bali na temps ya blague te là même ça bravo na papa na biso bali maman na to 28 na maman o za blague te. Voilà, merci beaucoup en tout cas Bambo Tebele et pas ya Patrick Ipoma les grands gérants. Patrick Ipoma, Bambo Tebele et pas Inayo, Patrick Ipoma, les grands gérants, Bambo Tebele de la part de Exode, Mickey, Bitozo continue, émission Nabiso, sans monter les lobos et tout le monde qui déjà 9e épisode, il y a titre Nabiso, Mon Église, dans la Bella Production, film, malgré le baki qui est, Yoko Pesa analyse, Tina Suka, le baki pe qui est au côté, Nangambo Moussou, Yoko Pesa, Bango des épisodes. Ouais. Mon église est ok. Donc mon église est bien. Na bandeli lissus na bandela quand moti ba kocha fait. Jour nyonso ba kocha fait na film na bango. Na relaxa bango que madame Belvi Kandele ki ba on comme film na ba bango 2 épisodes na sima film na bango. Ya. Wana na lobby na yango to zano awa na plateau. Apis na ko expliquer pena histoire. Expliquer pena histoire. Histoire za ki boye ba kacha ngo awa histoire silité. Donc déjà mais bon bon tu sur sili kasi. So ba on appelle que scénario si au moins là yo ta la fin bon on appelle que scénario pena sili. Te ba ko grossi ce film te. Ya. Ba ko gâter. Non de continuer film bon. So mo tebe te bela zo ta 3 films. Oh tala ba doit tala ba yebi ba masikele ba comédien nga comme 5 épisodes quand il a vendu. Quand on vend beaucoup 5 épisodes. Ba répéter ba mona kindo kinang. Na ba quand ba ba répéter comme son film. Premier tableau ba répéter deuxième 20 tableaux. Pour 20 tableaux il y a 2 épisodes. Sikoyo on a décortiqué film parce que malgré tout mamuno sur na sala to ba madame Belvi Kandi. Bagage ça va mentir madame Belvi Kandi va tout faut protéger le pays. C'est ça oui normalement. En plus madame Belvi Kandi a facilité le gouvernement tâche. Makambo au ministère de la culture ko ka madame Belvi Kandi c'est la bison. Na matéya? Non. Nani nsusu.
Oui, peut-être que mon gouvernement, ministère de la culture, ça, la demande de vivre dans salon. Ah, ça, la ranini. Mais tu veux pas barater? Comment le titre le barabou? Bah, nous sommes ah, bah, Niger, tu vas jouer à Bongo. Ministère de la culture, on va faire et ça, là, on a chaîne Mobimba. Pour baler ça va image. Tu appelles la maison de production. Donc, chaîne Mobimba, d'abord, dans nos loups, déjà, quand tu viens au ministère de la culture, tu as un financement dans le ministère de la culture. Donc, nous avons bon pour mettre nos loups dans Bango. Bah, je paye le dans Gabon, puis bazar nango. Vous avez 8 à 7 pays déjà, le monde va évoluer déjà. C'est ça que le ministère de la culture va nous rappeler, ça va une opportunité. Va filmer partout dans le pays, sauf filmer dans l'aéroport Bakangi. Ah, Bakangi, Makasi. Quoi, je suis là, on va filmer raté. Dès que Bangali, on va filmer raté pour qu'on va Vandaka. Na Gombe, quoi, je suis caméra ko raté. Siko, Pablo comme ça on doit aller là. Au biso na Congo, tu as une route. Est-ce que peut-être que Bella production dans le na biso? Ya, batu misusu bako silika na makambo yote. Bon, ce qu'il faut, batu ba silika. Lelo. Toko sa batu te tout ça clair. Pour nzendinge zonge lengi, batu ba zonge sa conscience à musala, c'est grâce à Bella production. Ya nangai. Ah! Avant Bella production. Ozo mona émission yo choqué ba ninga misusu te. C'est le mot. Évolution la théâtre Congo côté après Bella production. Exemple moi typique, nous batu na ngam na ba on te pose alors ba picté. Toujours Karnia Mado. Avant Bella production, après Bella production. Toujours Gécho. Avant Bella production, après Bella production. Toujours tu as vessimisé. Toujours artiste comédien, toujours na sila. Avant Bella production, après Bella production, évolution et wap. Nana ngota Bella production, bimide ti Bella production ya lelo. Azalaki bien avant Bella, lelo za mabe. Condition de visa mabe, a ko retourner ta ko évoluer te comme ni nan. Si vous avez Nollywood et même évolution dans le pays, vous avez Nollywood dans le pays, et même évolution dans la culture. Les artistes vont changer, ils évoluer, ils sont capables de faire un film, de représenter le ministère, de faire un financement. Madame Belvic a dit tous les gens ont conscience. Même si l'autre comment retourner la facilité, nous avons battu na foutu bonbon, na côté na sa monter qui télévision. Nous avons conscience à Nollywood, belle production. Ya. Oh, avant Bella production on a conscience ça tournage. Mais nana takaza pe bazala ki. C'est nana takaza qui différent. Nana takaza promesse qui. On explique nana takaza. Nana takaza zala ki ayaki na idée madame Belvic Kandi. Mais bato côté qui na terrain ba baby saki. Et pourquoi? Nana takaza fongola qui porte pour la moutinhos, mais pas ce comment il ça la film na mbongo na yo. Ndo van bosser le film na mbongo na yo moko. Pour tourner, ba obligé na film wana. Faut ba tête d'affiche to bengara ba star ko ba koni bazala na 4e ba chelo 5 to 6 o tchaba on a minati bazo ko obligé yo tableau moko militage en 10 minutes c'est belé boy maintenant quand tu vas filmer les CP7 o ba do tanga ba contredire ngata na ba ite que c'est bon non comme là ko botala na komela monnaise film na komela wa na CP7 ya ba te zalanga ya ba ka monter na komara ba no obligé 10 minutes. Alors qu'il y a une évolution, mais on peut si une chance, tout ça le roi professionnel. Si on a 10 minutes à tableau, il y a un moment où on a tableau de Betaraka. C'est la comédie, c'est la monique, c'est la caca, on est obligé de tabler ça à 5 minutes. Si on ne comprend pas comment tu as 7 à 8 minutes, il y a ce que tu as bon. Tu as filmé le tableau, c'est un tableau. Biso ce que tu as un système ya kutaba système AB ochenda mbokoti tableau musuna kati o epesa tutamba ta bande ko so alotika peka ligne mabongo otebe na tableau mo na banda tableau bimi zongo kuta tableau to bangu ta donc na ta ka une évolution na ki dans le cadre mo ba amateur comment il na est-ce que wale zaki eloko na yem tatia ki yango to bato ba travailler ba travailler na ndi ba sunga ki ete OK continue c'était mère za rabongo te to so ya na procédure na ta ka za kaka et comme artiste mo obimisa mbongo c'est quoi autoproduction au côté que les films yeb sangai o ça peut dépenser sur ya 1800 1000 1200 tant ba bomuni film on se va penser mbongo ba comment penser na et comment est bon ma si ko ba penser mo ba penser na on dit mais apparaît c'est ça to ki wa ba l'ex film mais ko penser c'est ça film na février ba l'ex petit na novembre mais tout ça qui était 40 ce côté film na CPS bon, tu n'as pas si oh, tu as madame Belvic dans ça Nollywood de théâtre Congo, comment on blague de mais quand même, monité que monité. Donc, on fait ça, est-ce qu'on coach un film même sur 30 films même à mon corps. Pour faire ça, modérer c'est rare comme ça, on va accorder la film. Mais faut
au sur la bien ba modoro na bande ko ba cheki na ba ko équipe na film ne peut matcher comme il peut pas na ta case chemical mais peu quota pour film ne quota et ça ne va favori bazanga tina mamnoso ba film modoro ba mo lo ba zai ba ko mo le ko ba Herman pe bazanga mo ba favori Herman na zai favori Herman na créer stratégie ama ko ba star rebelle na film ko le kabiso nyos en plus na ese personne tellement ma casse ko le Herman na zai tina tan Herman a betra déjà millions de vies à la film moi ça les 100 millions de vies et on est attiraka na la ta casa de sous ma pesa ga chance moi pour finir le sous mais na film na no ba star rebelle ko le kabiso tout y pas no miser ça y blague té si comme tu as une évolution nous na biso monité que na ta casa bo souffra mais ala moi bien par rapport à madame Bevi moko muto koma ba film na ye mais na ta casa tia fungola ki atie na mutu nyonso na bengi no lud poani pourquoi a même évolution c'est ça alors voilà muto kumbi biso ba lokto kumba révolutionnaire le grâce à madame Bevi donc mutu nyonso pas comme na capacité bon ngamo pe na ko ki pa na ta casa te mais na ko sa pe lo na madame Bevi kan asali makambo simbi amo chaba tumo ba batala de madame Bevi kan de simbi biso pe ko simba no lud ye mo pa ebisi ba nsuso moninga simba bo sala bo na chabino pe na ba communauté oui poto mona lokola eza madame Bevi muta pari na chaîne ya S8 chaiti na communauté ba matériel boso bango wa de ba tournage ba matériel madame Bevi kandi c'est déjà une bonne chose tango bi pena dans Hollywood c'est que on a raison mais ba matériel boso ba ndeko ba ndoko tourner ba chaîne ba bando zongo gratuit pour madame Bevi kandi na bi ba soudé te ba de sera na tournaga azoko ba matériel fait pas madame Bevi kandi abi na souci a comme ça biso na to comme na niveau mo na to longwa na ghetto to bima OK siko pour ça madame Bevi kandi pe salama le solution to bima ça na so tel film a ghetto mo na mo qualité coach hotel film na mo qualité coach hotel ko mo qualité coach so na bengi no lu na biso mabete wala uzala siko yango na lobaki na bandeli awa asala mambo gouvernement fait ça alors que na logique mutoko créer le biso quoi no na biso na ghetto zaki ministère de la culture oui gouvernement si ko biso to ba pays biso to mona ba ministère de la culture na bango et ça ba pesa pe ba trophée ba ça ça ba télé ko ba sa capacité na loba mambo tourne ba émission na ba no sili quand même ma pays ko prendre ville ba ça ba télé ba bengi par exemple ba réalisateur atelier ba réalisateur ba mettre capacité na soko ba pesi ba brevet un so ba pesi ka monter mo muke mais monter ba capacité ce qui yo réaliser mon ba faire total ba no ludo ana ya mon réalisateur maroté oui mais le ko la ba su ba formation presque ndenge moko ba ba capacité ndenge moko na ya réaliser hotel boko ba au film manger hotel ata mais likambu ya capacité oyo est-ce que yebi ke lelo boye par rapport ya ba atelier nelo bakoma ko benga madame Bevi bakoma benga ye maman Malongi kasite eza bato to wana bango ba amateur bato bi baleka na TV kwa ke ba yebi nepso au moins na eu internet to ba entre autres mtalo bango za zuma bi za maman Malongi bongo zuma maele zuma maele ta monter tika boye ko choquer pété eza ndenge no mobaliti papa na ngai est-ce ba analyse zuma sala mamba lo ba muto maila ko sala ba analyse zuma sala ça mobala ko sanya bitani ki taka na ye azobe azoyemba ya ona lobi na so ka bengi Bevi kandi maman Malongi eza mabeta et puis pourquoi maman Malongi eza muto a formaka ko muto pe lobi ozala muto ko ma connaissance moroboye da ba so capacité ou te no na ndako te pa ne ozwango eza mabeta donc yazo benga le roi un gire encore e ba te ka to dans la définition bien mambo ko za gouvernement fait ça là ceux qui bango ba bato ba conseil c'est en place pour c'est pour madame Bevi kandi mais les mambo l'état ko ça te Bevi kandi au salon parce que pour ça ba question te ba pays ne sont pas ça ba Brazzaville parce que ça ba télé ba artiste ba Gabon ba pays belé ba ndona so ba Burkina Faso ba Dakar ba Bobo Diouf ba nan so tellement be si gens ta ba réalisation ba ngoko pa ke bato ba ça vraiment formé mais ce nini et sili ba si formation ba capacité ba fait ça ba na ba brevet so makamwa madame Bevi kandi akinda ba Côte d'Ivoire mon ne ba go ba évoluer akinda ba pays bila mona accompagner que ce to élu gouvernement ministère et ça lango ya mamba leloté azui ba professeur ka ya université ina auto na ke kuna ne formation pesa ma ye mo mtapesa ngoti bato so ba bosa na ti abenga Bevi kandi maman Malongi akasa so ba Bevi kandi mtapesa formation eza Bevi kandi te pone information na eza ba professeur ya au place bana tuba reva ka ko interprétation dramatique déjà dramatique yem ta pesa
On appelle ça la mise en scène. Il y a appelle ça formation mise en scène. On appelle ça jeu d'acteur. Il y a appelle ça jeu d'acteur. Oh non, ça on appelle ça na ina. Il y a madame Belvika na Zuba. Ah bon, pour tout le monde a payé te belé parce que les équipes est gratuit. Donc au lieu que nous foutons bon na ina, aux en a facilité directement. Na pas si yo. Au bas de classe na ina. Ti aussi ça tisuka et c'est comme taketangela autocol na ninga classe zo ba diplôme mais mutu masali ka centre de formation azuka ba professeur wana epesi en cours d'encadrement ba encadrer bo bimina zero pour brevet au kumba na facilité bato mutu ya auto école la facilité siko madame Belvika ndiza lokola autocol na biso ba artiste place au kenenzela mulai même formation ba pesa kuna na 6 ans mais yo ba pesa na ba pesa ba bengo accélérer c'est ça ba sala ngo gratuit likolo na ba futa le sur transport na sous boliaka sous boliaka moi azanda sala nini alobi akengo abi to bane koya to fute lo côté likolo na ngo so kozangi transport ba peso pe transport ozonga ndako vraiment sous Belvika nda sala nini po bilo bomone bien eza mambo ministère fait ça la moto ah c'est yo fani Belvika ni mama malongi oh siko yebite o tikeleka na position so liko ko apprendre to tikeleka bongo Mouton lingo yoko la tatikele pas sur ça. Atika ni gabo. Mais mouton sur quoi avancer c'est des échecs. C'est que tikele wana. De tu zoom quelque part ils veulent ba rappeler les artistes. Tant aux artistes ba sa capacité ba artiste ba faire sa jeu d'acteur, ngata acteur. To longo la ba grade nyoso to mi bamba na mokili. Na boyango. Ba bi ma ki mama longi. Dans les allois ngir mo boye que à limite théâtre commune qui mama longi. Ah que ba bossé que ba professeur ina, même so ba équipe formé. C'est que vous avez informé bango informé bino ke ba pesa la formation ils ont professeur aina ka cours ba pesa na ina on ba pesa ngo ah mais ce ah et pas madame Belvika ni comment accélérer puis en plus la minute déjà chaque lundi atelier zongi atelier zongi chaque oui ils ont mis déjà chaque lundi ils mettent la scène encourager déjà phase là donc nini batu nyonso bazana pour ça na moni na habité soki bon parce que ba inscription na moni décide pour ba bandi déjà problème donc ba bi 3e pesali ouais. Madame Belvika nous sommes bandits comme Batika. Voilà, merci beaucoup en tout cas bandeko nyonso bozo vraiment temps ya kolanda biso lelo tolobi to sala non moi analyse parce que ne ba mesana kobenga madame Belvi ba mesana kobenga e maman Malongi est-ce que ça va injure ou pas yango wana sa monter a sili ko limbola yango a sili ko éclaircir yango pour na batu nyonso o bozala ki na mo ba difficulté à comprendre o pas bien ki mama Malongi comprendre comment atelier salamaki voilà sa monter lelo boye tozana ba souci ya koloba ete bino famille bota bobaka bo finga kate alors que bino bokomi ko finga pe ba artiste entre autres to monaki pas ba couple ba ekosé la biso émission ba lobi ete papa na biso Masumu de Blindé oyo to mona ki na tournage malgré tout film maintenant nous bimité to moni déjà azaki en plein tournage mais bino ba famille bota bokomi ko finga papa Masumu parce que bo mona ki s'affiche ki na mams est-ce mutu mo famille bota finga papa Masumu azali ah ba couple mbazolo ba ouais kasi tu vas avoir confusion biso finga papa Masumu te problème ya papa Masumu ezala problème na biso ba artiste et comédien c'est ça oui problème ya papa Masumu ezala problème ku ya ba tournage te ninte papa Masumu ezala problème biso ba artiste et comédien ba comédien tout ya Congo ba senga kai atika NTPC ba tumsu ba zo ba kamba yango soki ba lobaki ni na cadre NTPC on des problème te to finga salini pour s'afficher na mams bomoni na tournage ya mams azo jouer na mams scène moko est européen na famille bota to vandi to calculer mams sa jouer na nani asalaki na nani ni ne kenaki ndenge nini bon on est basé bon devant na ba landi la Belvika mais est-ce que peut-être bazabe na ba vidéo ya mutu moko pa finga ki na ebité to finga papa Masumu pas sali biso nini papa Masumu de reprocher ka na mambetali NTPC a eu chance na toucher mon cœur a eu chance bakutana na bakonza mboka bakutana na ba ministre bakutana na batu nyoso ba déjà mboka ye aza président de l'association monene NTPC 500 artistes comédiens mais tisiko attaque à télé madame Belvika nda salisi na côté NTPC ne sa maté ah c'est que ba idée za raté ya on a lobi na ce qui comédien mo a reproché na cadre wana et tel madame Belvika ndita elle aura mabiki papa Masumu de baza bomo NTPC et vivra bien balaxa Fox na okaso comédien Koufi on est tel madame Belvika ndi ouais italiété
Ce qui comédien Koufi Siko, un TPC bandi ba réunion. Ce qui m'attend et ça la 2 semaines, un TPC ko ça ta 8 réunion. Après c'est ko sambonga matanga ba mona ba continuer so ba kunde pe na valeur. Maintenant ba trans ko ba en vie. Ba ali ka ba chaîne ba foot mbongo ba chaîne locale. Un TPC fournir ça là. C'est ça, c'est ça. Ce que tu veux papa masumu na cadre wana, yo ya ah ba fingi te to finga papa masumu scène. Puis ça mambo te reprocher papa masumu to singa ka lo ka ba ko sala. Le faux artiste à la valoriser. Le lobby le reprocher papa masumu ya wana. Exactement simple. À l'époque, ba chaîne no so menino yebi ya local ba no foot ba artiste. Papa masumu ba no foot ba na digital, même gauche na bante. Ya RTNC ba no foot. Ti va mo ya bo digital be se ko ya bakati mamba salaire. Ragé kati antenne et kati mukolango monengo ba video la ba longwa nini digital papa masumu ba longwa ba groupe belé ba na digital époque ba sami mokili ba longwa rapona bongo bakati salaire comme il faut bino bo futa en raga ba ça ba longwa ba motile ça ba ko reso ko jota ba chaîne te siko ndeni bango ba tikara bandeko mususu siko bali quand la chaîne va foutre mbongo mais pour na bandeko ba zo solution tu so to bina papa masumu na cadre wana ya mabete tel madame Belfi candidate pe wana pe isa injirti c'est injirti normal wana isa normal isa critique isa bozo lobelango par rapport ya nini ya musala na ye ou bien ndenga ndima kozala président ya ANTPC aza mo lobeli na bino ba comédien ouais a so représenter biso déjà valablement ceux qui m'abez aller trop lobanet bango ya te ko to fingi papa masumu famille bota to rapona au finga te c'est ça ça au sala ndeba analyse mais pe papa masumu wana pas azala injiri pas ba coupe finga ye ba batia miniature après film pas finga avant ya pona nini ya na ngai ba fingeli susu nini ba onda ba respecter ba tuté moi ba ngoni papa masumu na bango kuna a tourner ba s'attendre que après papa masumu za ba moni sur premier ba tout soutenir muninga ba to zalo kanga mamle biso lelo boso ki ba bina ba papa masumu za ne ba kuka obi ba boso ba le papa masumu parce que yana biso président masumu rapproche ba comédien nyonso a Congolo ko créer problème ba fingi ya ngwana donc jour peut-être jour bon monnaie à s'afficher na comédien ou bon ba linga raté moi ce que mon analyse oya biso biso za normal papa masumu président so ba comédien a jouer na so mo ko ba monnaie place ba linga raté zelo mo na be biso ya ki chaka chaka ebima ki chaka chaka la de mta beta ki chaka chaka akando mo za na zumo ba mi ba beta ki chaka chaka comment ils assument non na bu bu sala ko mbone na binati mais longi na biango ele ngenga pena biango ba beta ki chaka chaka ele bele pesa lo kwa mo siboy ya tikabu ba za na zumo belu alo ba lo kwa mo siboy alo ba sumo masinde nini basala na zumo ba beta ba ki chaka chaka lo ba lo kwa ninga na ninga bo ni kadi ko basala so ba beta basala mo lo kwa ba momi boy lo kwa ba manjel voilà zumo pe comment pour lo kwa ye est-ce que Zuma comment le roi passi dans l'année le Bénin hier cause année mingi ya tika boyo bordir tété na bibo ya le bande le roi moi ça na Zuma le Bénin le roi ya ngosko Zuma comme ko la Zuma parce que comment le roi là yes pour ba sala ka analyse trop ezaka bongo yo mo te banese ba na tendance ba ta ba fo de tembele comme ça là comme ça les arabons on a sur vrai ouais bah forcément bah qui s'assemble se ressemble ouais les arabons tala tadingala pa tala yamsiam tala mundieba on bon musa ko le famille comme ça les arabons tala ngane héritier ibula ou pas ya to ko ko bandeko arabons bo so bon so ko ba fo de to tendance to fingi bango te ka na pesa na biso nzambi to fingi ta lelo yo bino bokomi kofinga mams ko c'est trop dire mais bokomi ko loba ba analyse ma baisse sur mams parce que mams a lobé lo moko boye bino bolobo qualifier ngo ko les ambo akila a lobé mo ba millionnaire na ye bolobe zambo akila a lobé li makambo ya nini boye bolobi o abwa ki mbo akila ba koko batuni soki muta zo jouer na scène est-ce que moi à ça la sous inspiration exacte il faut qu'à cabine moment na mbo akila so combien d'analyse on va ça pour madame Belfi Kandi pona ne madame Belfi Kandi le baraba blo na scène je pousse ni comme ça nerf tandi je me souffle là tout la papa obi combien d'analyse va ça là mais nous pose ça mon bal ici mais nous pose ça mon bal
Oui, ba miniature ba maïtia là. Sur le bango ba comment comparer les gens jouer licar et scène. Ba comparer na retard. Nous on ça ba madame avec na lo ba na mututé. Ça scène, ça histoire sengi bongo. Azoteya. Bango ba boya, ba finga ba sala ba analyse ba dessiner ba ndebe avec anditi na se ba loba loba. Le lorsque ton même a commis que jouer le pot d'argent le belle vikandi. A commis que ça madame amba vikanda sala ye ba ko mo pesa matea mais na kacha histoire. Si ko ba ko comparer que ça matea. Toi tu ça ba madame belle vikanda tea ba ndo boya ngo. Bon bi oh madame me via lobaka wana za mbwaki la mais ya lobaki wana o eza ko jouer na film. On va vite ba betina histoire. Donc madame belle vikandi. Eza mbwaki là. Mais aussi là loba. Voilà à côté na kati ya bien film. Plus de ça bango manière tandi mais le poisa mobali et ça histoire madame Bevika da calculer mututé mais ba boya ba finga ba analyse salama. Plus to le kaka photo des photos bité madame Bevika na ko finga te. Mais to sepeli le lo ba ko ba que ça histoire muté ma bango. Plus to finga mamster. Ce qui coûte na biso na bango ba to faut pas la maloba mabe envers mutu faut ça biso famille bota. Pour famille bota ndio to zaraboy. Mams madame Belvikandi a chaye na communauté a parrainaye a tourné le matériel, il y a belle production et soutenaye. C'est ça. Si la bisalou a tourné ba film na kati ya chaîne ya madame Belvikandi. Madame va PCIP caché. PCIP caché, on va dire fait a PCIP caché a vacciner transport. Jour à tournage on a lié appel au la batunyoso. A mêler le la batunyoso. Na suka be batunani yo pe o caché comme Coximbo na c'est bon. Madame Sila pe azala pe no problème mbongo. Akipa madame Belvikandi a fait mbongo 3 films en avance. On a biso na bango. So ça na bato faut pas silika, ka bana faut pas silika. Bino wana raison bino faut bo silika. Pour la logique. Otu na ngasko ba comme besoin de commenter si la sunga Belvikandi na nini. Asunga yeti. Nani sunga bomba lo ba wabi ba yene mutazwa ka epesa zalaka ko souffrir ine na groupe Simba. Groupe Simba yayi. Ya. Oh yo yala muto groupe na otende. Abi leki nanga Belvi yakana. Nani akota na groupe Simba sala test. Tena yemo aussi la sala test. Ndi ya sala test ne Belvikanda sala test. Ya. Oh ya nene babi nani mams aya abauta na papelombe na nini na salongo ne salongo baba zuye ba kiin babi bon. Yo yaka to sala bon to fana no ensemble. Ya wap. Aza artiste ko artiste nyoso. Madame Belvikandi à côté na groupe le roi batu nyoso. Asunete. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, émission na biso ils ont qu'une vraiment malembe na chute parce que toujours ça il a bino kaka musala tout c'est fait là parce que vous continuer que ça il a biso ça biso confiance vous commenter vous ça la bambo ebele parce que vous c'est fait na dio sans monter to komi vraiment ko koma na biso na suka tolo ba la likambo oyo parce que tozo monengo ebele bato bazo lobela yango. Lelo bino bokoma ko s'acharner sur ba comédien bino famille libota entre autres ba comédien o bazalaka o mams abimisa o mams apesa lumière étant que bango ba bombo mais lelo bokoma ko s'acharner sur bango bolba ke ba jouera bien té mais kaka bino ba jouera bien té mais ceux qui ba longwe kuna ba ya ka ane pa na bino okolo banini sur ça. Est-ce que si la dabi misa moto? Comme ni nani mutongo si la bimisa au togo vendre tout ça la analyse comme ni nani? Ya kulbabuiti s'il te plaît. Oh, comme ni nani? Mais ba bombo, ba michou. Yono comme ni nani? Azana nani o bimisa biso ko vendre tout ça l'analyse. Michou. Ba to na bayaka na bela production pourquoi? Faut comprendre l'homme. Ata joueur abeta na nzaki mwene. Ata joueur abeta na mabulu. Ata beta na imana pour l'instant so za na Kinshasa ato na Congo. Ko convier kama Zembe. Bato tout va mona rappeler na sila. Banviera un jour ba le rappeler na madame Belvikandi. Ya, vous abordir tende konangai. Pour la ligne tuni question boye. Soki mutu. Alongwe peme na madame Belvikandi. Ando za ba rôle, a tourner. Ake peme na madame Sila. Soki za problème ma famille te ba lia famille zo kanga été. On se fait. C'est que ça dit que moi, ma belle salie, peut-être madame Belvikandi qui m'y mais tout le monde est bijou, le monde est bela.
Na bibi so ba lien famille te muté landa yo. C'est que aux problème mon bosali au monde madame Belvi kana ko boyo ni sana kima. Na cadre un bijou allons pour ni. Lien. Ba lien famille. Lien landa. Bon lien. Ibutu. Ibutu bena lien pena ya famille bela bondo. Ki ko to longola lien to bela bondo ki. Mutu nyoso za rôle pour madame Belvi Kandi. Soko longo pe madame Belvi Kandi qui est pas si là. Pour que ne soit jouer de un deux rôle. C'est que na logique so za ba lien famille te. So za likambo se madame Belvi Kandi o banga es ba lim sanga un jour. Ah, ya nanga. Ni tete ça na conscience na bo mutala mki na tonga soko linga fra tika Belvi Kandi ke na place mususu. Ya normalité. Mais bon na partie au ke bino bozwa batuna bango so ba longo kuna bo ba ba jouer te. Mais so ba longo ba ya ka pa na. Bah il va jouer, tu sais, bah il jouer bien. Et bon, bah ça capacité d'artiste, Belvi Kandi. Donc, t'es pas personne à comprendre. Donc, yo ba question ba longue pas mams, bah ya bela pour no yeko là. T'es na bi boy, combat qui sa capacité te mutazangi boye. Oza boye baba kisi. So tant ba que ba longa ko ne ba pas ndaba Belvi Kandi, to mo se pela bon. To se pe bon pour na coaching oze pas ndaba Belvi Kandi. Ba ko ba ça. Tala. Ya. Oye bi ambulance, oye bi bobo. Tala bon la chaîne nyonso ba jouaka comprenant des jeux pendant Belvi Kandi mon roi batum so asika ba na monde de théâtre la personne za ba to ba on ba to ba humoriste c'est connu pe bobo na ambulance tala bango partout tala bon style les gens vont jouer pendant Belvi Kandi on peut ça coaching dans madame Belvi Kandi ba ça la comédie classique au monde ba go ba joueur ba ça comédie le roi ba go maintenant ce que place musinde ba kenda tala ba pas big blé. Et on va sauter bami, on va bouffonnerie. Est-ce que vous comprenez? Si vous longo kuna, bah pour madame Belvi Kandi. Si vous biso to sepela na bango, c'est que famille vont pas sepela. Non ba sepela pas. Ndeko na yo a mo jouer la bella. Et yo ndeko lo o fa da kimia. Il faut me sepela. Ba stati ya ndeko no pa pamba. Ba binga bina lo, madame Belvi Kandi zwinga na comme bella, na comme la bella. Vous pensez ça, vous avez maman to. Après film, rien na kozanga te, vous avez maman to. C'est ça. So ba lungo kuna ti biso to sepela na bango mo pe ba sepela ba famille bango sepela. Même yemo pe si la so avant de oui ba na raison. Oh, bon na ma voiture la première ti liwa. Faut m'attraper. Et ça va pépinière. Ah, t'as si formation. Ya, si l'année première primaire. Tu n'as pas exemple, mais tu as première ti liwa te. Attends tu es 6e primaire, l'école 6e primaire, puis 7e 8e bizarre. Ça problème te. Attends 8e problème te mais si l'année classe AC. Classe AC. Ah non, ma bé te. Ah. Na niveau ya bella production. Anniversaire de nan. Mais bon batia adversaire ya bella ezaka SB. Surtout na bato batia ezaba nika ba on na ba on. So tas ko biso to za rappel na madame Belvi Kandi to boya te bango te. Mais ba wa la ga madame Belvi Kandi adversaire na ba. O ma différence isko. Biso se ka ba tuni so adversaire madame Belvi Kandi ma internet azate. Pour na yoka bino koloba ke adversaire madame Belvi za ba nigérien bato likolo bato na Congo mutazate. Siko biso na to répondre avec adversaire madame Belvi Kandi nan na Congo azate. Na niveau chaîne na niveau mamutu na Congo za diversité so tout na ba communicateur ya madame Sila a diversité Belvi Kandi oh voilà Belvi Kandi faisait au point c'est normal pendant Belvi Kandi ko calculer c'était donc nga mona ezala lokola ba opposant ne baza na pays ba envier ba comme président mais so yé pas président ba retourner président na Congo ezala nani on toka ngai président Msusa te siko au moins na bango place ba tinga madame Belvi Kandi diversé na bango mais so yé na part na biso to comprendre na te bango ba diversé madame Belvi Kandi te ya chaîne na bango baza ba diversé na ba chaîne ba de nyonso to mona rapé kaka ba bunda moto da longi na mama internet c'est madame Belvi Kandi. Voilà, merci beaucoup en tout cas, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Merci parce que bozalaki ebele bozalaki wana pona kolanda biso to sa musala sa monter to komina suka. Dernier mot pour la dédicace. Donc déjà dernier mot na ngai bandeko tout focus na famille bota mobimba bo contrôler ba noko ba tantine bino bo visiter biso partout to leka
botalaka biso botia ba commentaire bo liker bo partager to le ba na bino po boza ba abonner vrai boza ba to lo ba boyoka c'est ça biso wala ba malobo te po baza ba robot biso to na ba robot te on te bisaka bino botala biso bo commenter bo liker bo partager bo panja sango chaîne nyonso ba defana madame Belvi Kandi s'abonner nango chango na communauté partager kata ba parti kata ba morceau tana ba page tana ba TikTok ça la promotion teka famille Bota donc déjà biso to ça na star tomboli te pas à l'école so tomboli a kende wapi to bimse pays pam to bimse pays déjà toi de na star déjà ti bande msupe ba bunda ba sa mabete ba komisa bango ba tombola comme star 2030 pe ba koma na a koma to pesa bango ba 25 ba 26 passe ne ba pesa bango ta désanté 2 ans si côté désanté bo bano ba sisi ba telio to ba côté souterrain ba mat ba bunda sino bana ba telio ana ya bana nani abuna bana telio bango ga bana terrain bango banani madame Belvi Kandi ko fanda kana ton na hotel donc yo ngolo ba SB mombe bunda bana telio yo tega betaille pesa ba dédicace pardon non pesa ba dédicace na c'est pété ne voilà la trône tala ko beta ma pesa ba dédicace pardon au monde bina madame Belvi Kandi ko musa ba filmer pas zate kangolo na ebisio atika bina madame Belvi Kandi ni na mona rende akendela atika na écriture na production kangolo na ebisio. Mais tu vois, film même sous des films même où toi les cas il pas acté na film. Pour la voiture la peine na écriture na production au monde peine comme rare. C'est ça. Attirer l'écriture production ce qu'on a ba maman ba lembi ba bouger ka. On a ba ne ça go ba chacha bête. Ba coller. Donc déjà la possibilité na manager Tigre. Voilà. Depuis Texas mbote na yo. Mbote na grand frère propre Gilbert Dibanza monument ya Caroline du Nord. Moté ma maman Geneviève Dibanza na peso mbote grand fort propre na peso mbote déjà pesa mbote ma beba poto 17 Lenix na richesse donc mbote na bino Lauriane Ngoua or noir pesa mbote na base na ngatu ba bijoutier à Gambela pesa mbote na mama Chako pesa mbote na mama Omba pesa mbote na Julia pesa mbote na mère temps pesa mbote na batu tout ya Gambela base tout à Gambela donc déjà mbote na Jonathan Mombo coachman le coach mbote na inspecteur Lito donc déjà Steve Kamanda motomoko bien mbote na Steve Kamanda mbote na apôtre Moïse Kassongo vidéo prophétique l'homme au tic-tac voilà donc déjà mon tapé ça la profession bando bota manono mona prophétie à bongoté donc déjà bande ko tout boza na posa boza ba mai na bino en fire boza ba wila na fire donc déjà pays nyo sozali contacter ngai to obeninga na personne me rapporte Moïse Kassongo pays nyo sozali mai ya fire ko komela yo donc déjà so oza na posa lisungi ya prière asala ka lo sambo aidaka batu na prière na mamotel bonzambe ofele c'est ça bon ezala raté donc surtout pas na pas porte Moïse Kassongo basengo autant kuna mbo yemo lo baso moni mutasengo mbongo po mona ngato na selo prière to na sunga yo beta mutana mbata donc déjà apporte Moïse Kassongo mbote na yo donc déjà ba tout bolinganga noko sa monter numéro na zali plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre des cas, c'est l'artiste. Je suis Exode Mikebi, émission Nabiso et Suki Awa. Merci beaucoup parce que Bozalaki est belé. Yakola Nabiso, Libanga Yasuka, Ekokende, Epa, ya Merveille Mosango, Mobaliangani, ya Kevin Mangungu, MK Model. En tout cas, Babo Tebele, Epa Inayo. Voilà, comme je dis toujours, c'était Exode de Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.